Mabongisi ya molongo pona bokolongono esengi bana ya Afrika kolamuka pona kubundisa bokono bwa coronavirus ya sika. Tedros Adhanom Ghebreyesus mokambi ya OMS asengi koboya bosangani bonso ya batu ebele pona kopekisa bopanzani ya COVID-19 pe komibongisa po mabe ya mingi makoya. Biyamba ya catholique pe ya protestant bapesi maboko na mikano président Félix Tshisekedi azwi na ekolo Congo démocratique pona kopekisa coronavirus ya sika. Basengi na bana mboka kolanda mikano yango kasi kokoba kobondela na ndako ata mayangani manso mapekisami. Moto ya yambu akufi na bokono bwa coronavirus ya sika na Afrika ya nse ya Sahara. Bakonzi ya Burkina Faso basakoli mercredi liwa ya deuxième vice-présidente ya Assemblée nationale ya ekolo na bango Marie-Rose Compaoré oyo azalaki na mibu tuku motoba na mibale. Donald Trump apesi nzela pona bosaleli ya chloroquine lokola lisalisi ya bato bazali kobela bokono bwa coronavirus ya sika awa na États-Unis. Kasi bakambi ya bokolongono bandimi penza nanu te bosaleli ya monomoye mobikisaka na malaria to paludisme.